eza kaka makanisi tozo kabola eza kaka makanisi tozo kabola eza kaka makanisi tozo kabola PV hip-hop, PV hip-hop, yango émission bo sepela kwa na PV hip-hop. Émission ya pona hotel émission mouvement hip-hop ya Congo. Place au moi Pongi, moi qui dit ba elinga qui est quand ensemble nanga moko bokasta ya moko parmi baninga. Voilà. Na PV hip-hop parler to peut vraiment solo. Na moko ya jeune artiste rappeur moko hein o azo sepela sangai vraiment mikolo yo. Na yoka ki est bon. Batinde na ba son nga mo na luki na yebi nde yango na bibino pe ba PV bo comprendre pe boye baye ya zanani. Ensemble tout le monde a pris ça biso PV makasi voilà. PV hip hop voilà. PV hip hop yango on moté artiste moté PV ça. PV ça makasi. Eza makasi. Lora makasi na Congo. Voilà. Yango voilà. PV le ezali salinga pe bien pour vraiment sur le mouvement hip hop ya Congo. Donc oui, on comprend. Pourquoi on a eu des choses comme un PV, va comprendre PV. Bon, la famille PV, c'est votre artiste Kairo, jeune leader. Il y a l'icolo magasté, mais à un niveau na ego donc artiste rappeur, c'est pour ça fan numéro na combat Kairo. Voilà, tous un artiste Kairo, hein, Kairo yeyo, semble na une en solo étali mouvement hip hop il y a Congo. Voilà, Kairo. Tokoye ba mon PV hip hop otala ngo ha ezablo boyebi daninge zalaka to na parti bien en partie betali solo alors on s'appelle la sikoyo balandi en PV hip hop oyebi sabango obandi carrière na yo ya musique na moment nini na bango nini hein combien d'années de choses ça dans mouvement hip hop ya Congo et ben on ndeni ma solo pour comme artiste rappeur ma solo pour comme artiste rappeur na zalana nous chanteur na l'église quoi donc na ba chorale mère dans l'autre na nga na leno mki na ba ja ba 9 ans si je me trompe pas donc aba ne d'autre na nga ba chorale wemba na go comme rappeur donc pour ça musique hip hop na ba année 2013 donc na 2013 na go comme artiste rappeur na qui kubeta moi ba quelques singles quand à la moi boza un groupe boyemina ngani bosangani sani moi combien de personnes bon enregistrement sans moi donc début na ngai ezalaki bongo depuis na bandi carrière donc 8e année na nga déjà 8e année to évoluer toujours voilà 8 ans déjà yango yo banda ndoko na biso artiste na biso les jeunes leaders Kairo abandi carrière na ye 8 ans déjà yango donc toyeba combien de chansons déjà ça na obosa na mongo ah na moi quelques singles na imbi bon moi trop na obosa moi trop donc lili wani go do featuring elle qui tellement trop donc oh yo yebi combien de chansons déjà oh yo yebi oh moi mémoire ils ont reconnaître ah walo banatanga ba peut-être na minisi na ba quelques années bah combien déjà na ba quelques années plus de 6 chansons. Plus de 6. Si vous bando banda, si les lots, combien? Bon, il y a des chansons qui sont à Yemba, si les lots sont à sauter. Donc, il y a plus de 20 ou. Bon, 20 c'est cause à moins belé, mais plus de 17, naïbi sauté. Bon, moi, bon, c'est assez rappelé. 16, 18. Ok. On a en solo ou bien on a un master? On a un master ensemble. Ok. Les lots, vous évoluez, Yomoko, tu as un master pékin? Que non, il évolue toujours dans un master. Donc, on chante à deux. Moi, quand je suis moi malade, on se présenter à moi. Ok, voilà. Clip dans les bossos au public et mon accueil dans les Vieux jaloux. Vieux jaloux. Ok, vieux jaloux, on a. Les alaki. Ni on a tatu. Vieux jaloux. Na bande ko lobela plus ba vieux ba ngati surtout avancé quoi. Ba vieux ana ba tila biso moi ticket na makambo otala jeune talent bi magabu ah. On est ignorant, on dirait à finir quoi donc na lobela plus ba vieux jaloux. Fait pas lobela vieux jaloux. Apparemment ça ma crasse mais c'est la plus ba titre baninga. Tiens, les titres to kutana na ba titre mais to emba lo mo. Tout le monde ko sali pe sur remix il y a SM. Il y a groupe Impair. Bon, en dehors, ça qui peut sous tika complexe, il y a battle. Bon,
CDM pour SM pour ma bête que ça CDM remix wana eza plus pour faire montrer na public la capacité à travailler au tout ça oui wa mais en tout cas na valida ki yango déjà pour na oka ki on ya masolo eza elo mo botu sala yango pour tout là que ça peut niveau biso tout ça ouais donc c'est un peu ça voilà siko tika complexe c'est ça battre la bête ki yango il y a 5 ans passé il battle oui artiste rappeur battle oui bête bon on a dit quoi ah il battle te ah où ça on en cotonne non quoi toi devant caméra non ça il on connaît il y a les gars avec sa clip na teva banini bon ngana on kuta on na vanda na télé on tape ba artiste belé non on kuta on tika complexe c'est pas artiste na éviter na bien ngana yo kaka tika complexe ya battle il y a 5 ans passé il y a 1 an passé bon on a évité il y a là qui au kaka c'est l'inspiration tika complexe na lobeli bato ba vraiment ba complexé akoyonga na car on a biso to makolo wa elo te OK voilà totalement tika complexe yango pour to lobeli on trop et bon dozonga moi si voilà mpavé DJ Smith, bring the beat back. Smith Beats. Oluka kabacha yoka, detuzana la, tika. Umataka avion bisoto suka na wewa, tika. Atomataka immeuble bisoto suka na un niveau, tika. Oluka katucha yoka, detuzana la, tika. Bayanga noir, succès na bango silande tifran kongola kala. Nous les alipati lelo ya yo lobi yanga, koseka moninga lelo te polo biokolela. Batika yo vanda poza kolole, masolo minkolo vraiment petit coco take. Na mabe na zo kibe kutu mutu te mikolo ya musique ya wakoma na e complexe. Ça sert à rien minene belé. Ngana yo tili wa ya égalité. Atomila kaba Jack Daniel bisoto mesana na gene fibo non complexe. Y'a eu ça n'est pas ma chérie. Bangé belende tu mouta monga dans la vie. Laissez passer priorité. Ils n'est pas vrai galois. Bango tout coup tout na monité. Oluka kabacha yoka. Des choses en ala. Tika complexe. Umataka avion bisoto suka na wewa. Tika complexe. Atomataka immeuble bisoto suka na un niveau. Tika complexe. Oluka katucha yoka. Des choses en ala. Tika. Oh NNA Akosambwa yoka ye akolela tozawana yoka avatar mena a comprendre le temps lobela eko akolela Isabella yoka te loba bakosamba bakolela tozobeta makasi nde timasembe yo mutu aminene pusa kuna tozoya mabende tibana kuluna osala nini ya malonga tomona esi toyelu kaka nzela oyebela ndule ezali panangu bate mine na pamba orgueil ezofuta te tonimo leki biso meza danger te totikela yo opportunité okoka te esi toyeba ye aza complexe kabumbush toi yoka ye Oluka kabacha yoka, detuzana la, tika complexe. Umataka avion bisoto suka na wewa, tika complexe. Atomataka immeuble bisoto suka na un niveau, tika complexe. Oluka katucha yoka, detuzana la, tika. Lil Mafia. MPV hip hop yango yo wanto tozoa tika complexe ya artiste na biso Kairo jeune leader voilà tika complexe il veut promotion ça là no penate hein ça là ça là promotion ça là ta et ngata là on a TV ta etala on a TV atala te YouTube kaka te wayo pe on sela ngai nyo rien na YouTube kaka même pas il est cadre na chaîne na talon kaka na YouTube non il est cadre na chaîne ça la promotion OK na talon kala YouTube na talon ta ba 5 fois 6 fois na YouTube tu na vandi boy ngata la mingba kere poza musala wa mundo musala à tout moment cop nini boza temps landela kevende na ebi mais du côté promotion il faut moi ba quelque chose à dire ou bien c'est normal bon
na makambo etali tobunda plus biso moko donc nakozwa moi quelque chose na nga na bite na sa promotion pour nelo na nga eza te ke moto soutenir donc parfois nakotisa ngo na télé eleki 1 mois 2 mois ifai na bato bakomola nyonso kaka na YouTube ata na quartier boye soutien eza te na master bon na ceinture na ngai na ceinture na ngai soutien na nga Lil Mafia na salué bango pe esika bazali la grande famille donc Lil Mafia ceinture na nga nde yo za artiste commune Bumbu na Bumbu kuna na banda rap bon na masolo ya bato babanda rap ancien na bino quoi ancien ya Bumbu pe na ba rapper ancien Bumbu na zonga ba vieux El Mazé aza na pays étranger na zonga ba vieux Kandi ba romantique kazo donc ba foncé Califo mon pur vieux na mito aza na ngola batonga ya ko kuta mpe bango et lelo ba jeune le la bino boye ba opo baza ovelo bien na Bumbu okotanga ta moi 2 3 non bon wana moni peut-être famille nanga kiz te ba oso na bango te ona sola na bango te wana ebite te ba oso na bango te mo biki ba jeune wana nde bazala ba sa pe musala bien ça dit entre ngai na bango pe na Bumbu to tombola mouvement hip hop ya Bumbu malgré to sola raté mais au moins na biki ba jeune no bazala ka te bon nyonso to sola non to sola na bango mais c'est banana tellement 2 3 na tanga te ibe structure wana na moni Kizo donc leader Kizo B na tanga bakombo échappé mwanda voilà to comprendre ga ndenge masolo ngo ekendaka wa tu as au moins remix ya SM oui kamulo na ndenge kamulela yango kandi na expliquer que na talent aux anango aux na producteur te aux na manager azali depuis pour ça qu'on évolue na déjà combien d'années bon 2 ans passés 2 ans déjà yango banda aux évoluer na manager na yo nini o ya sali ozo reconnaître vraiment que Oya Sali na rôle na yé taki manager pendant 2 ans au bozana yé Oyo wana ko sa te meya Sali yango neti nini bon premièrement betisanga na Marelis na station ma campagne wana déjà parmi ba place où peut-être na betati OK abetinga deuxièmement tilanga tika complexe to tolo bela na télé na kozonga susu donc ba promo na de sa part ba featuring moi quelques featuring à betinga dernièrement où tu betinga featuring na ngola na muto na ngola OK to sali ne projet donc azoba ça plus pe na moi carrière na saluer non et ici kazali David Oziver donc yoana voilà on a te comprendre vraiment que rôle ya manager na côté artiste na biso Kairo ezo salema vraiment ça dit Moussa ezo salema quoi kobi comment nani Davido hein Uziver côté kuna na commenter Davido hein ba PV na ndeko na yebi yote ka na pesio vraiment merci belé continuer ko simba na biso hein topé hein jeune leader hein Kairo et ça là vraiment ba PV makasi voilà pour to continuer siko na émission na biso ya PV hip hop et ça là PV makasi lelo tout le monde ba label comme ezibelé na Kinshasa mais pourquoi Kairo a konde la artiste na manager na yo a ko solliciter te ba label mususu wana boss ba ça moi fusion ko taper wana bon plus ya marambo belé na sala déjà eza base na ngai ceinture na nga ona na sima esa la nga plus ba marambo fina vai na nga bona bike non na pour ça travailler morceau moi sika na pour ça c'est un clip na pour ça une promotion est-ce que ba label qui ça peut on dit mango pena ça va on a biso pi mama longa te na ba label na habité artiste monté aza na label moko quelconque oh pena tout le monde avec maramune qui est normal na habité nandeni nona selon ba artiste o bazana na kimi na RDC na habité artiste nini o azana label puis label wana eza ko évoluer ba faire na ye comme il s'agit na des alara tantôt plutôt azoyo une année 2 ans contrat ngo elemba nango bobwaka na bino voilà na sepeli tozwa sikoyo
SM, EDEM, hein? CDM. CDM. Voilà, tout ça c'est CDM, hein? Remix, il y a SM, il y a groupe Impair, tout ça, comme ça, tout ce qui est lié, un instrumental à Pamba, aussi à la vie, ça venant plaisir. Quoi. Voilà. MPV! MPV! Lul Mafia, CDM, Cairo, va perdre espoir pour Massinaye, va tekinanga ba sommindoki, ba wangana yesu va tekaye, lelo kongola koma mutwatu, rape na komo zela tongo tiana, courage na yonde ko sala ozala, rapa kongo komi machiku ata omeki to tse libanda le dégager, wana tompia les son te posa nourrir, sangonanga tuna we pa babosser, depuis na tsari guerre na comprena vie, papa si akenda na tika la vie, mentalité ba yu voana rakaye, to mene vie dans localité sae, kala kapé et tia pour traverser, pour comprendre quel lobby faut se rattraper, na mi pesa na musique ou na te, de ko orgueil na ngona tinate, lukoye ba pourquoi toujours concentré, mais bino bozaka kako sombrier, maman c'est la résultat positif, j'ai toute une famille derrière pour nourrir, qui ne koma kini ni Congo bololo, toki pakate, confiance si to pesa basandumba, amour anzakomba ya kokambanga, na pesa mon Congo pour bosekanga, les années nga bakino si to eba, rapé simbate papa fo sosola, fini la récré na zamu twakala, folie à l'ikemba, okolela nanani, akeza chargé, ba commissara pakini politique, yango ba comment créer ba polémique, na quartier si to pesa sentiment, yango ba comment zela kaka to fouté, ya makani sinueza sans effet, je serrai la tête non jamais la quai, ba wangana yesu bate kae, baliaka na yesu bate kae, tikanga lelo fona savoureux, mutu sekemba na matitabe, wa toujours présent na banga kate, esprit positif zone examiné, na kangi motema na kokate, na mekyo bosa nezo simbate, soke zapo na rap va tout donner, ingeta vazi kelele, de force à kate, zameye mokonde azome manga, na revana za mutute jusque là, pona za déjà Cairo ou takala, atako ba galère yebe ko simba, famille takimi soutan au salipoa, fallait potiquer la distraction temps, à to forcer devant aux ana yorien, à to leli Cairo naza sans pitié, confiance na yo te kana zikida, bolingo sambongo eza marché noir, reva koza la chezito Youssoufa, menga ezo komblenga. CDM, hey, connaissance des matériaux. CDM, PV hip hop, show. MPV hip hop, yango émission bossé pela on MPV hip hop. Émission ya pona retombo la mouvement hip hop ya Congo place au moi pongi, moi qui dit ba elinga qui écoute ensemble nanga moko bokasta ya moko parmi ba ninga émission yango MPV hip hop. Ah to mamutu nyonso, pesa mamutu nyonso chance, to pesa mamutu nyonso espace. Ah pour lobby ya motu to ebité quoi. Nzambe ndai ba lobby na biso. Alors to néglige vraiment ba touté. Merci na maître Silia Boboa depuis Boma. Na sepela ki na art osala ki on esalenga vraiment MPV makasi kuto wanjo lenga lokolo paka déclic le pape zé baleki bango yo tsa bango maboko et salanga vraiment MPV makasi voilà tozongia wa liloba moloba na suka nzembo no boye na couple na wana otika toujours Rabi ne change pas peut-être ni solo wana 6 mois partout wana Reva cause à la Jezito Youssoufa na tikali Rabi ne change pas. Voilà, tu as quel place Zozo parce que Zozo nan nzembo wana pe albara non arriva à la Youssoufa to Jezi mais na clash à guitare na lobelera juste. Réponse au bokeli de côté. Yango te voilà, MPV yango bo sepe nango mission sala maraboé na kitoko nyonso. Voilà, yambo to si c'est mission nandero na biso to kenano Ituri. Tokena Ituri, batu mingi ba baraka Ituri, ba masasi, ma bele ya bien te banine mais ba artiste pe kuna bazalaka. Tokena Ituri, poto solo là na jeune soldat. Abete na biso MPV na musika quoi. Et ça la biso bien makasi. MPV. Konjamboka bosalisa biso tokufi pe mingi tolembi. Ituri toi penda mani, Nord Kivu toi taka mani. Tiens. Salut la grande famille PV Hip Hop.
Ici c'est Jeune Soldat, le noir moteur Touamoungou, artiste, musicien, rappeur, compositeur de la ville de Bunia, province de l'Ituri. La province de l'Ituri, artiste Moua Bimina Mouté, mais tant que vous allez qui est province orientale, l'oriental déjà artiste à Sabimaki parce que qui s'engage tout le monde à Lèche, tellement épilé, mais ici à Bunia pas encore. Mais toujours forcé. Vous savez tous organiser là Kobima parce que Ituri baïbaka guerre, Ituri baïbaka massacre, les appels art que zali. Nous avons des chances à Kobima mais Inch'Allah un jour pour ça la bien RDC peut reconnaître Ituri. Manze pour nous c'est pour la hip hop donc. Rap lingala donc vous tapez ça nga petit à koyoka musique vous takoyoka eza musique urbaine ya Congo hip hop eza ba LM Soldat Damou Manero Magneto pourquoi pas Gaz Fabulous et Impero Boye Lelo donc dans lingala rap fort tout ça la fierté à langue na biso. Congo Bastille les a ébélés, tous en a Ndombolo, donc Rumba, donc il y a un principal. Mais la première rap parce que tu as la rabi sur Bagène, tu fais un mboka mais tu as via Gabilo tu as une bande là. Donc la rap makasi parce que na kola qui nous danseur et puis oncle na la rappeur à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc rap, na rap dans la hip hop, dans les gars, les arabes makas, yangwana. Ah ouais, vraiment, dans ça là tout. Donc dans ça là, les artistes engagés et puis dans ça la musique populaire. C'est ça. Sur le côté politique, la paix ça autorité morale, la piste a un message et puis na motiver les jeunes, faut travailler, il y a aussi des chansons et puis ça a un message donc ça passe partout. Jeune Soldat, l'oké les noirs, Niamey, Kila. Au sauce soir, Koula Mouche. Ozana pose touye matate nyama na yo Ozo boule musique na biso eza yo fele nyama na yo Olali yo la muki okomi rappeur nyama na yo Omata bokita yanga ekosipa nyama na yo Soldat ba rappeur bazotonga yo beta musique ya bien nzamba pambola yo Tika baseka yo, tika batonga yo, lobi bakoluka 13 na yo Maisha nyamungu tuishi tu Itumba masasi na banga te Kote bango botianga te musique na zobete lenda bazoko kate Tiata inosbi na yemba na ye Ata na rap ata na style na ye Nauzela kanzamba pambola Musique beta mapeta mbola Aflo nanga preme shwa tombola Barapa salite na kombola Jeune Soldat, l'oké les noirs, Niamey, Kila. Koula Mouche Profito lobi tolembi Peuple zole la maïna miso Yango bapiaka bitumba na mboka na biso Koma nango nde epidemi Ole toponga tozoponga te Mboka na biso vérité te Vérité te Biso na biso tolingani te Koboma na neti banyama Bakonja mboka bosalisa biso Tokufi pe mingi tolembi Ituri to penda mani Nord Kivu to ataka mani Kimia Tolingi Kimia Ekota na mboko Amani Tunali Amani Tunapenda mani Mboka nanga, mboka na yo, mboka na ye, mboka ya biso, mboka bakoko batike la biso, mboka kitoko Kongo. Mulendu muema, deko na yo. Munande murega, deko na yo. Lokele topoke, deko na yo. Mswahili mungala, deko na yo. Tosangana, tolingana, tomatisa mboko yo. Tolingana, toyokana, tomatisa Kongo.
DRC Kimia Tolingi Kimia Ekota na Mboko Amani Tunali Amani MPV hip-hop yango esali maraboye MPV na musika eza pona batu nyonso za artiste rappeur congolais de Brazzaville, de Kinshasa, de partout aux aliments ozaka congolais il y a deux pays Congo Brazza soit Congo ya biso awa ya Kinshasa okobenga biso na plus 243 89 50 49 400 na musika torobeta ba vrai masolo etali MPV hip-hop besoin na biso na radio yango to bandeli sous numéro oyo plus 243 89 50 49 400 na 98.6 bwanda biso kuna na BR FM chaque samedi na dimanche na 16h juste toujours 16h juste besoin biso kuna ça la biso vraiment bien makasi besoin biso pe na CCTV chaque samedi à 17h40 hein vraiment ban PV les karakuna et ça biso pe bien makasi merci na ODT hein, DT Andia, pourquoi pas dans les profs Romain Makonda, na PSU Ambote Belé, Bozora Bisopé na Kinarti, hein, chaque samedi, hein, na 10h juste, pardon, na 10h20, et pourquoi pas aussi na le même samedi, on a kaka na 18h juste, et dimanche, na 16h juste na Kinarti. Na PSP ba technicien tout bazakuna o ba marampe pe hip hop Alexandro na kitoko makasi na PSP no pe Mbote Ebele hein, pourquoi pas na PSP Mbote na hein, le DT Serge Makoso na PSP Mbote Ebele ndo nga artiste a un peu veto chité déjà vers la fin na yo moi ba citation na yo pe ça bien bon tout d'abord on salue Banagal bana komi na nga Bumbu ya bino leki wana na moni Mafia Click Lul Mafia, on est ensemble, Tog Live, Dark Stata, Youssouf No Taiga, Avatar, Young Tog, donc, on est sentir, voilà, Maître Silia Bobois, MPV toujours, non, ça va MPV quoi, Maître Silia Bobois, depuis Boma, hein, yo ça va bien, donc, Mambosa Rane, c'est plus ça, mon numéro de téléphone, pour na bateau, on a poussé à contact plus 243 89 20 14 610 donc plus 243 20 et 89 20 14 610 il y a mon numéro adresse Facebook non adresse Facebook na comment Roika Thérapie Roika Yeyo voilà MPV yango merci na yo bama hein muta mingingi hein na pesio vraiment merci bien pourquoi pas na mbuta mavinga ditomene maître akaida mavinga ko hein mutandaka mervendaka la pesio pe mbote belé vraiment Arsène Kayongo pungi nensako Shota Muzi hein moto ngai hein MPV quoi bokoko toujours toza toujours et ça biso bien makasi to aussi la son MPV hip hop na biso kaka MPV Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. MPV